Je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka ndenga na bino solo ka mikolo nyonso ai na émission na biso oyo tolobanga mikolo nyonso. Nous voulons savoir émission oyo erataka jamais na bandako na bino pe na ba téléphone na bino toko ratise yango te pamba te na boyi na ngai bandeko na ngai ya vuvamu ai ACKP BDK baba mbangandika ndenge to mesana na kolana mafidité question na me repose un peu mwanda nsimi naloba nini kasi nalobike na bande émission nanga oto baka catch congolais 100% catch congolais mais ezaka 100% catch congolais te kwa nesa binote ata muta ateka tumba kwa ko epeko émission ata muto to bi nous voulons savoir to ngato ba tina kati lelo to ko ba nini avant naloba na l'accepter invité na ngai na ngina na boka 2 personnes ou 3 personnes oyo basunga champion local na mwelo ko posa la zua te ya fodingo male kutimie ai nalobi vieux kitola mokonzi vieux kitola mokonzi likolo indimbule ngebeta bakaki se bandiko beta kaka ndenge zalaka vieux kitola mokonzi vieux Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo vieux Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo na wolobate kasi nabi edi engende papa social la gazelle edi engende papa social la gazelle arbitre international kuna na France ya solo na koloba mingi te na bana émission na koboka mabanga msuna sima ndenge na bi na avana boka mabanga msuna sima na boki papindo nga les voyages choix ezate papindo nga les voyages choix ezate mutabonga na nzuzu na yemoko mokili ya Nzambe na mbi invité na ngana koboka mabanga msuna sima to mana invité na eza na bi miro dano de boyede yango para lela miro yetna kufa na lela miro yetna kufa na zongi na zaki na mo voyage mo mukie bobi ke ndeka to sala moi petit tour bo mona inga na fanda moi stop na ba téléphone pe na ba TV na bino mais to zongi po to zongi photo yana no eska ya gouverneur de la ville to senga nzila pona to kota ta la bika gouverneur de la ville d'abo ebi na ebi ke champion animal mbote champion animal champion local e mbote na yo mikolo belé na yo senga nzela te yo de choses à la fait des routes non de yo ya vert yo za vert pour moi tant vous esca ya mon konza province il faut vous en avoir respect belé pour ne pas kiaza vraiment chef de province merci ça bon moi il faut reconnaître valeur à tout temps à vivant biso to sali parcours les autres comme na sommet à ville donc to passer ba échelon nyonso to bandi ba seti to comme na suka au état de ville à Kinshasa donc tous ont mérité puis moi ba reconnaissance wana ba considération wana au yoza nango vis-à-vis nanga donc mukileza ndenge pe lobby pe photo reconnaître yo pe na musala ça te que lobby la souhaité te lobby ça te lobby chapelle local à Koufinde to comme yo na zala ke bon moni émission na ye zala ka boye voilà alors que tant aux vivant boye mutazo lobelo ngote mutazo loba qualité à Moussa donc c'est ça mais pas si à congolais donc merci de nous reconnaître et nous valeur nanga et mon nous vivant dans le vidéo de la tante vivant et mon nous vivant famille onyangunga mobimba et mon nous vivant ba bako na médecine profiter ko pesa ma petite sœur propre ici Yemba ba joyeux anniversaire à toi vraiment ma petite sœur Lucie Yemba joyeux anniversaire et ça la biso bien makasi ya na mimi shungu ebongo ya stride pe na bosate ko babongo Claudine Omoi ya yango wana pe bino yoso na kati ya emonu vivant ba mbote na bino nazongi vraiment ko bake champion animal tout kota ce qu'on émission pas tout ça ndanzela to banda émission na biso champion animal lelo to moni okati to moni pekeno ba défi ezalaki ebele mais le monde est différent, le monde est pas mon Dieu d'habiter ce qui est pour l'anime. Je crois que sur tout niveau au PC ma réponse. On est pas de fiers à qui belé, mais tout le monde silence. Nicole va coûter mais dans autres Nicole va les bandioana il faut féliciter. Il y a les bossons il faut féliciter. Il y a donc à nous courage, il y a que défier champion de Kinshasa au Nganaza et puis mais comment ça te fait bah oui azu courage de faire champion de Kinshasa défi malheureux il y en a la songi donc c'est ça azu courage il y a que défier
mais azui pe courage ya kokima. Donc voilà. Donc abimi candidat malheureux. Ndenge to benga après ma ponami. Ma candidat malheureux. Donc ayaki à comprendre la réalité, à comprendre que moyen affronter les acquitter parce que muta comme ko pousser oui bizana. Oh. Muta ça ko teka mikate na banda. Ah, tika boy tomato. Yo, obi tomato. Na moni te ba fandi kimia. Ezani nyango. Lion déjà lié batunio so. Keba yo poko ondo komi lokola bango oh seka mutu angale ka te kale place wana alekate. Papa on va dire bon. Na kalarate yo yebi. Biso to kalarate, c'est-à-dire que tant les bandits wana koti lettre na on comprendre que pourtant dans le but que na protocole d'accord automatique ça là na osenga ba insérer clause moko oyo animal champion de Kinshasa oyo benga le pasola na ndima ki ke na bunane loboko moko na lobai ke na protocole wana loboko moko bakanganga na mukongo na singa na mukongo na obeta ye loboko moko akei ye libandi à 8 ans akavani na staff na ye batali balebi monsieur le libandi au moins te que lion na mamba lobi déjà il a que ça nzela te tika nde ba ko talisa ye oza à mesure ya ko affronter te tika oza na muke mwana allez muteki mikate et puis pourquoi tout le monde comme muteki mukate kasi tana nzela émission na yote il y a une émission dans le pays qui a été belé. Attends, on a un papier, on a un barreau, on a un barreau, on a un barreau. Il y a un comme ça, on a un petit micate. Tomate, on a un yé. Abanis ko lempa migol banga za ba gens na sécurité na ba gens ya bazo landela ba ila ba fit nyoso akeya ko akesko ebisa libandi wana tomate ebisier signé kaka yo bunda biso to za na sima na yo comme ça yo soki olongi mais tala siko aventure tomate azo ebisa libandi wana soko olongi alinga mona ya ko défier de atinde siko ironie sous ces années libandi wana atali ndenge tomate alobi libandi anero lobabi yo mo kuto kenaki défi balie yo sozo tinda ngai abi na obunda te ali bango mibale sous babeba griffe du lion la kilia en 3D na la kaka oka na plateau na yo na biso ke na obeta tomate en 3D tant va la griffe du lion caméra peut-être zozwa ba angle tout et puis en couleur oui na jeto to ba mi kese o libu seketa uti likolo apaka kilia alors quelques secondes avant temps donc voilà il y a un moni côté ma défi déjà au moni ils allaient bien rappeler dans dima batu sous ceux qui besoin de défier maintenant ba défier sous te ba ebi que non on va na zalion et bon c'est une chantier akenda ngape na yoki komba ngo sous lelo azala kaka bande papa bakakufa yo pe mto bakaliaka moni yo pe so zone sous di kamwano c'est-à-dire que quand papa bakakufa donc on comprend que papa na ya te akaye aibsaka ye ko défier soit animal te tikaye donc tata kufi ayota la bité na respecter maloba na le pomoni éthique donc animal azana toujours tenant du titre champion de Kinshasa lion na bango le gouverneur je suis là et prêt à relever ma défi nyonso oyo boya oyo amoni ali ya tondi na tout le monde na bosana Golbert akenda champion Golbert champion de Tcham le banco moni malembe ozo kumisa pesa ngana za ozo mo elo ba na mesa te tant ozo loba champion de Tcham so oni tezala ba malembe champion Golbert champion de Tcham okenda wala ba bourgmestre ozo soit gouverneur wala ba bourgmestre Tcham okenda wapi voilà na pesi ebe mbote sikaza na pesi madame na mbote ezela donc akuma madame na ezela akuma madame ne chance basala débat so maman chance na pesi ye mbote oyiba ya na plateau débat moko na ba fan na yo madame na ye alobika ke mobali na ko beta yo ba fan na bandi ko benga
débat que soit dans la plateau na biso que na été yaro chacun veut au côté de la traité il y a souka il y a après dernière minute chacun veut tu vois tu n'as pas tu erreur tu n'as erreur mais banda papa bana na betaye ti les attend lettre ko ta kosola raté mais na la pièce na ngai mbote na nenga bien na pièce 5 chantier mbote na nenga bien ah ni bandi pe na pièce mbote na nenga bien wala mbote ni chote on a été à Mikato nani comme on tomato ouais tomato pe na pièce bango tout bambote je crois que tu as mis déjà que les gens un message moi to pesa ka émission oui je m'appelle Naboko ya Nzambe na dit que tant mo pesi bambote c'est que na ngina matisa niveau mususu ya question chana se yo mataka makasi chana se ko batuninga yango mingi et yango pe elongola inga depuis pa uti mwanda boma matadi na kedana bakacha kuna kuruka somo ya kacha ya Kishasa awa babangele kana kamera nanga donc ba ki somo na ndente to to na ndamba ba bike Kishasa awa kacha komino kola elongola kongwe komino États-Unis parce que ba ko le matin komba kacha moko awa dans les ambitions to so ça là que to pesa en valeur style na biso na sepeli mingi na style il y a style technique vraiment oyo ndenge mati na monique génération na bio tomboli style wana mingi lelo bato bande ko finga catch congolais salité ba changer langage tu vois opso to c'est ça catch moderne catch mature biso to ça la bloa et puis na magé ba catch botiki système ya uma catch kazo matanadri avant matanadri ya so buzimu na gene ba catch a monte lo moli bino to jumsusu DT Tyson les gars na plateau na ngai abi jour ko mona catch a bundisa komba na mabele ba fan bo benga ngai Tyson na ko suspendre et puis eloko na pesi lamba mo ah oui il faut être sérieux na musa merci il faut être sérieux c'est comme ça moni na félicita ba op bazara liboso avant honorable Franck Dionga aux fédération bazara na ba idée ya malamu pona ko bongisa terrain na biso ko sukola yango ko longola boso tonyos. Alors bien que bazara qui mal compris oui il y a comité il y a Franck Dionga sali quand même mon sala malamu parce que to moni que catch afandi on senti que catch ma fandi malgré que catch zalaki nango te dit que catch zalaki en tout cas que son nom me pose un peu maman Fatou mosala kitoko zuba ba colonel Chako ba c'est misala kitoko mais après tant yemo ko Franck Dionga ya fandi sima solo mo senti que moi d'administration ça va vraiment kitoko makasi et puis faut y que honorable Franck Dionga vendre ça azo vendre ça ma solo na ba effort perso ouais voilà que fédération a un sponsor té liga na sponsor té et donc azo bunda na ba effort na emoko pour parce que mutane wana bo combattre pour nani na boya yango le loi taso bien tiki na ndimité que quartier moko ya na tête de fédération a olinga tia ba moyen na ye ngai ngé bisoto mona lelo bolimbisa na quartier te na boya yango ce bolongo il faut que Diongo bo salé comprendre wana matolo ba vérité parce que voilà mutu abibisaka ndega to ba ina mutu ndeko dans la prison mutaka baka été donc mutu abibisaka na benga na kaete po okobibisate okoboma susu donc tout là dans sentiment pardon qui maintenant question na ngana tout na te parce que on doit qui m'a lion qui m'a question te oui nauti mwanda mboma matadi tana komi na lufu na yoki ba bengi ngai batindeli ngai na téléphone je crois bien que bande wala l'émission directement na woki ni affiche na simananga bomoni déjà makamini yele kana simana to moni yo candidat député d'élection 2023 oyo awa na Congo siko yo kache et puis na sentir munene ya de Kinshasa sentir oyo efutamaka comme sous candidat ou se partager ndenge ni idée nini il a qui oui merci pepo na mutuna oyo yango moni nazola la na passe na motema na la na souci na motema pour na kafumba ya titre oyo na memi alors ya liboso na ke na motivation nini président tindingai na ya kusala yango na ko rappeler yo. Je crois qu'on rappelait ming naba téléspectateurs au bas du bako landa biso na émission mais yo yebi que animal avant Asimba titre o yebi que animal a déjà grand combattant oui
Donc peut-être muto ayebi animal ka na face ya catch ba yebi animal ka elongi ya catch mais ebele neti yo moza wana animal abunda pona mboko pe temps ebele to bundela pena mboko yo to risque ba vie toza na bandeko yo pe ba tika biso bakufa na obeta na tela bena ngai mwanda ayola na sima na oloba te yo moko loba. Donc nous avons connu l'humiliation makambo nyonso ya mabe ka mpona etumba ya mboka oyo mpona kosenga changement mpona koboya glissement oyo engaka esalama na 2000 élection ya 2016 oui 2016 totelemi na régime ya Kabila mpo glissement esalama te bobanda ngo depuis la 2011 voilà kaka 2016. Donc merci déjà pour témoin vivant à Zapembeni. Je crois que Baolanda va comprendre. To banda yango déjà banda kala. Sport eza ou to linga yango moni to émerger beaucoup plus dans mon sport mais en ce qui concerne la politique to banda yango déjà. Je crois régime o eza actuel to bundela pepo na bango. Pas si bazape ba yebi. L'actuel président de la République a yebi. Tant que le fait, tu sais que les pères, Zara qui paie, bah biso bien. Oui. Je crois que tout le monde a une image, misu subande, qu'on a misu subakanga, bakenda, bakashwa sa mabele, misu subacha maboko na baside, misu suba poignarda, le batika na firme, misu supe batika biso. Je crois que la nion soit les arabes passi. Alors, tous ceux qui ont toujours dans les mécaniciques, makambe bonga na mboka na biso tout la ka libandate. Biso moko pe tokoki ko se prendre en charge parce que ndenge mboka lolenge kambama mabe na yango na lobaki non cette fois-ci na apporté pierre na ngai na édifice na apporté moi un plus na ngai na o Italie lolenge ville de Kinshasa na biso e kambama na bosoto je crois ezala yo ezala ndeko nyonso olanda biso avandi na Kinshasa na ville ya Kinshasa ayebi que ville ya Kinshasa eza na bosoto insécurité urbaine auto ba phénomène koluna il n'y a rien de bon toye na ba commune na biso butu koloba te toyebi te soki ba bourgmestre bazalaka réellement basalaka misala na bango donc nyonso wana e révolte et en tout cas ezalaki révoltant pour nanga na bi non cette fois-ci bien que na bundela mboka mais na kota siko na kati na mima un plus dans la pe ko kota na kati na o signaler ezate pour na osomba ndako na yebi ndenge basomba ndako na yebi ndenge batongaka je crois émission to sala eza na résidence animale to yebi ndenge batambola na mituka mais na li cameraman nyonso na yaka na so la bi résidence animale ngo katukache ko na mona donc voilà donc tous na ba face belé quoi mutu mususu en juge amoni ka na coiffure amoni souki alobia o voyou tout ça bon ils en ont normal alors ils en adage mo bi balobaka soko zo kipe politique équipé au kaka oui li poloro li a passe il y a 300 francs ils a sauté et là 50 francs ils a sauté Corona mai passe, il y a un occupé politique. Mais il y a un coincé au cac, ils ont occupé au nanko. Au limite, à ton transport, il y a sauté ou il y a un kiaï. Embouteillage et le bingo. Embouteillage, puis à moi, là. Politique, puis le bingo occupé, non, mais on a occupé au cac, coincé. Et puis, ce qu'on va connaître, tous un système, tous s'adaptent à rendre. Le logo, le champion local, il peut comme 1000 francs. Obi aujourd'hui on a comme information 1000 francs après tu as une application on peut ça payer 1000 francs son bandi pas alors que to koki ko sanga to telemi to lobi to boyi oui to ba na meilleur ka na pression kasi yango moni biso na MLP pour na MLP to za na slogan au moins logo choloba c'est très important lobi obanga ko loba soko lobi ba ko kanga so ba kangite ba ko kipe ko bomba so ba qualité une émission politique pendant ça ba image ndenge na taba image ba mona ndenge bozo balu kutu kwa moi taba beta bino wana nga maison za kaka juste na ponga biwana tama action sala malana na maison na ba caméra directement na ndeko filmer mais na ko chango wapi papa ni pesa ndenge lobi ba ko beta ba ko kanga ba ko kipe ko boma yango moni slogan na biso na MLP zalaka
soki na lobi na kokufa soki na lobi te na kokufa malamu na loba na kufa sikoyo tomeka kotala soki na lobi na kokufa da soki na bina loba ndenge yo choloba soki na bina loba bakokanganga bakokufa mais soki na lobi te okokufaka mpona nini vie na ezokomaka de plus en plus misérable kolia na pasi bana bazotanga te donc ozokufa indirectement okoma na 50 ans te AVC donc toomona même bato ya ba 30 ans bana bandeko ya ba 27 ans mona aza na AVC biloko tozolia eza contrôlé te tozolia babiloko moko périmé baproduit ebele ya mabe na kati donc atolobi te politique ekopoinsoka na ndenge nango kokufa malamu naloba na kufa malamu naloba na kufa voilà nayebi te chapeau animal obeteli biso lisolo vraiment ya mwa molai ndenge nini chapeau animal alingi andimi mbala oyo ata kaka candidature mpona azwa temps ya koganga ye mpe tuko na parlement eyindame oyo akosakana kozwa griffe de lion na parlement kuna eza makambo ya mutu baidéologie baprincipe kuna eza monde apart président pande que son homme repose en paix ya baboxer abetaka ministre bagauche na pio makambo na banda okana nazala mpe na baboxer de namona mpe événement président pande alanda ministre gauche mais tika na section tosekaka mwa moke na bandeko baalanda nalanda permettre nga atanga kombo na ye honorable Jean Vwemba voilà babunda na parlement kuna bitumbeleka na babilili biso tutolanda bayamba ndeko Jean-Claude Vwemba na émission moko batuni yo oza honorable bozobunda kuna boomitala te valeur na bino oyebi eloko aloba alobi oyebi ke ngai nazali na mposa obunda te ngai navandi na nga collègue député na babandi kobunda baye epa na nga ti batindika nga mais papa journaliste tosala mpe baart nasali ye kaka boye oyebi naseki ami komisi asala art mais regret eza kaka ntango basalaka art engo olobaki na moment na reconnaître valeur ya sport mais bazo investir na sport mais kuna lobeli yango siko ya question na ngai mibale côté na ngai nila tuna mwana pe obimisi yango oui obunda na yo pona mboka osala nini lelo ozwi décision keno yo pe okende oganga kuna okende ogangela nini lipa okiyogangela bana classe pas de la pétition gratuité ogangela hôpital na pétition hôpital ofele te okende ogangela kaka sport na sepe na mutuna na yo nayebi ke balobaka ngonga biso bio nanga na cameraman na ndeko aza na nsima cameraman équipe mobimba toyebi ke tosala ngonga mais question eza motu ya makasi ntango oyo bamakambo ya gratuité nakena na makambo ya gratuité eza échec po otuninga boye mais sikoyo otuni mpona nini yoka nanu otuninga boye nazongeli motuna na yo olobi ozokende kosala nini ozokende mpona lipa ozokende mpona soki mpona gratuité déjà ici esalama gratuité ya maternité ici esalama soki olingi na répondre te poani gratuité enseignement eza échec toyebi ke émission eza ya politique te ngai lokola naza athlète naza sportif lokola nazokota wana donc eza na baquestion mosusu tokotouche kaka ata oboyi ke ekota politique mais tokotouche kaka likolo enseignement à gratuité ya enseignement échec yo mo mwana tanga na gratuité te wana kutu tika bandeko baza nsima régie wana bango nyonso bana bango batanga na gratuité te baosala boye tolobaka bavérité wana eza échec baoyo bazwi opportunité baotanga wana na bamba bavanda 3 voilà donc eza échec nga problème na nga eza nazokende ekoma kokotisa mwana na école ya gratuité il faut omema 4 sacs ya nsima presque kaka pre minerva merci yo moko comprendre que eza échec alors bandeko mpe baolanda bayebi ke ma gratuité eza échec alors ngai souci na nga eza nimoni bapoliticien na biso bazokosoccupe na jeunesse te alors que avenir ya mboka eza ndi na maboko ya bajeune lobi oyo oleka
ba oyo bazo ya pe ba formation ba ngone ba remplacer nga pe lobby na kati na ozarate sima na biso pe na baleki oyo ba outa ba roya faut te ba nini to tikela bango est-ce que tozo préparer bango lobby pe ba mema ba ceinture tozo préparer bango ba lobby pe ba présenter émission qui to connaître yo boy jeunesse bazo kiper en côté politiciens ont préféré à 20 000 $ pesi na musicien à boire ki mabanga yemba ye bazan attend il y a l'encadrement jeunesse en parlant de ma gratuité il y a liboso ce qui gratuité est effective et que gratuité est réussite pour nanga t'as l'analyse nanga enseignement primaire et secondaire à humanité il est obligatoire. Est-ce que vous attendez un service social? Un service social tous en bangotel. Parce que tant que l'État a été gratuité, tata tinda mwana batanga pour nous former ba élite à lobby. Yo moi no tient ndako. Pendant que l'État y mo a charge, il y a kotanga ya mwana là. Il faut les obligatoire. Classe ya bana, ils a dans fallait là ba imposer et comme obligatoire. C'est-à-dire ndeko champion local moi na yo a qui de classe cité bakangi yo parent ouais parce que et idée na pesa ka bon ouais mais papa la madame c'est ça l'état déjà du moi na yo en charge pour nous former lobby bato ya malamu bato mitu ezo sala société ya malamu yo aussi moi no bomi na ndako pona aussi dans temps l'état y mo aussi moi na en charge donc il faut que maintenant nous obligatoire yo moboto zo bomba mwana na ndako bakangi yo bana oto mona ya mike bazo tambola ba cirage bana 12 ans bana 11 ans 13 ans ko récupérer bana wana ce qui azana ba boti bo kangi ba boti wana parce que mwana wana fa tanga na mikelasi kelasi wana est garanti par l'état par la constitution yo moboti ba sengo infronté ni que la des gratuité pourquoi yo bomba bakangi yo ceux qui moi dans la résidence ba créer ba foyer ba créer ba nini o ba okil l'état zo bomba bana wana lié sa bango pour bana ke wapi mbongo l'état au salon ba 100 millions ba détourner ba bonga ba francophonie bazo détourner ba millions na ba millions et koki ko tonga combien de nzela so ba lobi ba tonga ba établissement pour ba lokota bana wana nyonso ya ba mineur o ba telenga na wana ko encadrer ba ko former ba ko tia ba na ba école ba tanga na ba chaque école ba discipline sportive nyonso faisable na ba école lutte boxe ou catch ou soki nini pendant que moi na tanga en même temps azo embrasser pe ba discipline mususu wana vision na yo ki oloba na parlement parce que sauter na ba États-Unis tozana na ba université ou ba misa ba lutteur tozana ba université ba basketteur ba zalaka Brock Lesnar catcheur américain Brock Lesnar abana la lutte à l'université ndenge mo na biso a tant aux autres moi na zotanga azotala pe nini akoki ko sa lobby tant soko ba nga ozana sportif mais tout en étudiant azama yeli instruit lobby pas aux années sportifs mo instruit ceux qui va championner zali ligue to fédération ba ko ya pe ko trier na ba école ba meilleur ba bon et puis na ba club rozala ba coach to ba entraîneur ou ba école ba ko engager il faut ba futara bango ni ba lotala bana o baza meilleur peut-être na discipline ou la lutte to judo ba compétition minene ba sengi ba parents ba bango nzela bana wana ilandanga bana wana ba kepe ko bunda ba compétition ici moi na zongi encore zo continuer classe na ye au moins que na génération roya troye ba kolona te to na ebisio to ko garantir pe l'avenir ya malamu na ba jeune na biso Romona mona na sala kuluna te patangi classe en même temps bazo encadrer na sport na école où ya zutanga papa ba club ezala ba fédération ezala ba nini l'état soit en charge à financer bango lobby génération oyo koya bo mona ke tozala bana moko na mitu ya malamu raisonnement ya malamu au mona kuluna zate c'est parce que bazo ko encadrer bango te ba jeune bazo ko encadrer bango te il faut pas venir ko ba magambo ya gratuité ezali eza échec ceux qui déjà na bandi ko tali so ba biloko na taille c'est échec à gratuité enseignement boni au memanga na gratuité à maternité c'est pas problème côté donc c'est que
j'ai compris que vision na yo on a parlement pour expliquer bango comment na bout de la jeunesse makasi na bout de la jeunesse na le bateau tozongi mokel susu na chiti côté ya catch tout ça catch na politique mandambo parce que to le catch to le politique to ça ngi ba mi balé siko yo moko za na ceinture de Kinshasa yo moko za ba problème na ba animal na ba tomato na ba 5 chantiers na ba oza ba problème na batu yo moko na politique ozo tambola na ceinture so oza la député bien ceinture ou bien otika ceinture question oyo et les autres personnes ont émotion ébélée. Je crois dans la circonscription à Kasavubu, dans un candidat à la députation provinciale numéro 36. Pour la ville à Kinshasa, Nabiso, Nengi et Zotambola. Pour la sous plus proche à commune Nanga, dans sous candidat conseiller municipal. Numéro 210. Nayebi ke bana Kasavu bayebi ke mutoyo akobundela bango ningai. Na okimaka bango te na kodeseva bango te ko bayebi déjà na masolo ya sport lolenge totambusi kombo ya commune na biso na ville ya Kinshasa. Donc ndenge pe na osala na temps wana. Ba kombo yo tangi ya ba adversaire nanga. Potoza biso binemité toza ba adversaire. Pesa qui je crois bango nyonso no bambote na pesa mbote na tomato na pesa mbote na 5 chantiers na pesa mbote na Goldberg na madame ni mama chance na ba komone ndire mama chance na pesa tout le monde mbote. Je crois bande kwa nyonso na tenga ba kombo na ju peka ba sportif en général na ju ba catcheur en général. Lelo oyo ndenge bana Kasavu pesa nga confiance ya pesa nga mukumba za molobeli na bango na kozala pe wana pona bango. On a des tomates, on a 5 chantiers. En plus, les accords bangoté, mais la discipline nyonso. Toutes les disciplines sportives. Bango nyonso. Na boudé la paix bango, na kolobé la paix bango. Il y a mutueza le moment venu animal à se retirer dans le monde ya catch. Sentir OK. Et l'autre pesanga pasi yangwana mais na choix pour na poni ko servir république na poni ko servir mboka na poni ko servir population na biso donc na koki sous en même temps kozala kunate en même temps nazala koto donc le moment venu na ko sala message na ngawana to point de presse wana ko annoncer officiellement ndenge Mobutu asalaka pour la MP ngana olobate comprenez mon émotion maintenant comprenez ma passion pour le sport. Donc la ceinture au moment venu et à la remise à niveau à ligue de sorte que le championnat oyokoya ayeba ko salisa championnat mususu pour nagobimisa champion de Kinshasa ya sika. Donc c'est ça la réalité. Pour répondre à cette question, non, je ne peux pas être en même temps politicien, en même temps catcheur. Incompatibilité et donc je serai obligé de me retirer. Question me repose un peu dans catch. Donc voilà, c'est vraiment une logique depuis la loufu. Depuis la loufu, si koyo. Donc on appelle ça tout le monde chance, hein? On appelle ça bonne chance. Bénédiction, le moment au moment où on a ceinture, on a payé comme catcheur, on a bénédiction. Aïe, de les avoir secret. Aïe, ce que pour mettre à mon ami. Parce que ça pardon, l'imsanga ndeko na dans la régie l'imsanga comme on est kimanga. Miranda. Dans ce griffe lion pour mettre en Miranda. C'est que ce qui appelle sur griffe lion, il y a un peu ça expire. Ah pardon. Pardon. Dans biso tozana pona ba jeune to dimi ko zo engagement na ya bundela bandeko na biso. Donc le déjà que biso tozana no encadrer to former bana na club Kasavu déjà toza pe na club na biso à lutte Zamba.
donc to formera bana batangaka biso motos ba parents to landelaka bango na bandako soki mwana komi tetu na ndako soki moboti ayeko pia biso rapport to landelaka mwana soki mwana komoki ma classe to landelaka donc biso toza toujours proche na population. Par contre automoni na ba candidat mususu na tika na bina tonga muke na moni candidat mo na commune ya Kasavu bati tala ba charmné atongaka pomo be 1 mètre carré boy rebité ceux qui na Kasavu na bâche wana komi mes œuvres parlent. N'a pas 1 mètre. Naebisio, est-ce que rôle un député ça au sang la pointe? C'est ça. Et ça au somme de câble et ça au tourna hôpital pour mes œuvres parlent. C'est pas son rôle. Rôle il y a député Zali, il y a au la mibeko, il y a contrôler le gouvernement, il y a comme ma passe il y a population et comme la gouvernement. Champion local yazangi ma yazangi courant. Je crois que les gens aussi va comprendre. Oui, dit que le sali que député et belé bazanga ba voix pe population qui m'a bango le loko wana. Tant propagande bandi oka bomu ko kabela so mbongo bomu ki oboka mabanga na balabala biso to ebika ke boyi tingai kala na ndeko ebaka ke député so poli député na quartier na bino quartier ko bonga. Pas alternative les rôle nous ça na bango te la rôle na bango te so bango congolais de misu bateveli misu ilala c'est bandi ko pèse ko boki le banga bi député na biso wa sala ko ça donc la député ça kale makamba je crois ya mwana ba congolais be si va comprendre ba fungoli misu bon lia na yo liputa lia na polo lia na mais tant que na urne voter devant ta conscience voter muto obika bundelo mutu moi. Maman Fatou na pession mbote, maman Fatou na pession mbote vraiment. Et puis bas sportif pour na PC moi message à muke na bas sportif. Bas sportif peut ba fond la misu. Il ne faut pas que ba manipuler la biso tant nyonso. Ba ko manipuler biso tant muke, tant embelé mais pas tout le temps. Biso bas sportif. Ba politicien belé bazoya ou bozo vimba na bozo encadrer bango lelo. Ba ça rani pour na biso. Est-ce que vous voyez que tu as un ministère de sport provincial à Kinshasa? Dans la compétition, on a dit tout le monde a un ministre provincial de sport à Kinshasa. Tu as un combo. Mais surtout, comme dans un moment de campagne, il faut exploiter les sportifs. Quand on a 20 000 $, on a un musicien. Pourquoi on a un musicien? On a un musicien. On a un musicien. On a un musicien. Contraire, nga sunangezaka moi échappé animal sunangezaki ba catcher bazaka catcher na catcher azana moi quand tu député moko boy quand ministre moko boy quand nani moko o a soutenir kaye que manager na ngayeyo manager bo bunda ba komba bo fele wana tande bo uti ko bunda awa ozoka ba bota mitu ba mbo no moko nda kunde bimi soki ezaki no ozaka ta manager moko boy mo mutu moko boy. C'est-à-dire animal hasard blindé, animal hasard n'a pas possibilité à se prendre en charge, n'a pas contact animal hasard mais il y a beaucoup plus dans le monde pour la bande de belé. Oui. Bon, au cours ça pour $10, tia polo vimbana c'est là encadrement, il peut sportif pour mais tant là au leka à Kiminae, botira la mino nengwana. Olanda qui a $10, bas sportif tout font la mise. Tout font la mise. Bato wana ba ko manipuler bisoté ba ko sa bisoté. Je crois que tu yebi ba réalité autozoloba. To tambola na bato belé, to vana na bato belé, to yebi yango. $10 wana ko sala lokoté. Lia na yo, mais devant urne, voter na conscience na yo. Ngai naza pona ba sportif nyos. Nga vraiment plan d'action na nga mingi c'est basé na jeunesse. C'est ça. Na ko bunga na mingi ba jeune. Voilà. Merci à toi, vraiment, tu as fait émission. Quelques mots pour la chité. En tout cas, le to beta qui soleil à 4 tu peux te zongi to kamoné le champion animal de Kinshasa a commis nangambo ya politique. Mais tu le dis que à quel point il est là, azana est catcher, mais à la disco casquette ya politique il me sonne pour n'appeler abundela ba jeune au lobby avec le mot très important et c'est pédé singai que ceux qui te le jeunesse c'est comme il y a Mobutu ceux qui ont 6 classes il faut les canons de formation militaire soit 6 formation militaire après ceux qui sont au Kama maturité mon personne bana sport et comme par cours na kati ya chaque université
au monde que colonne vous allez parce que dans la comprendre que sport est sa discipline dans vie ce qui moto attaque à ce sport il y a solo attends à quand tu loyenge des sur bandi sport et puis ça vraiment maîtrise donc alors local merci Lobakisi au moins même au Cambolobi à armée na kati ya programme éducatif hein bango bayebi bakozwa ba cours moko élémentaire ya o etali armée ba cotisation ba otangisela on pe bana na classe mwana asilisi azotala ye moko na koke na ngas bo sport na koke de servir mboka na ngana c'est ça faut otangisa bana ko former bana amour ya mboka balinga mboka na biso oyo ozomona eza kwa leto mona so bimi diplômé d'état lelo en biochimie papa musanyo okonozo ngako dalinga mwana ngasala ngote mais au contraire mutasali couper couture so a diplôme d'état oyebika ko sala akotonga akoza na ku babengi placement batonga ka ba engager pe akomi ko tonga ba mutasali biochimie na moni loko sala te sur maths physique alors ça ni après avoir kozwa diplôme d'état muto asali commercial ça va un peu akoki gérer na akoko kota na makambo wana donc il y a biloko belé na système éducatif ya mboka na biso faut ba revoir batala nini ba ko bakisa nini ba ko longa mutasali mécanique a diplômé d'état en mécanique akoki se débrouiller malgré tout le monde ba école mususu autant en mécanique mais dans la théorie oyiba ta ville breaker des aratés oyiba ta démarrer des aratés mais au moins moi na lolenge wana akoki ko kende ko sala musala wana. Donc il y a beaucoup de choses faut pas bakisa et ko sunga mboka lobi po génération ya koluna abu pia. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe l'intérêt lobanini donc na komi ko koma na suka émission na ngai champion animal moi quelques mots pour na ça fait bien makasi. Ya liboso nous merci na invitation na yo. Merci na de qu'on a biso kombo pe ki mangaka Miranda Joseph merci na l'équipe nous voulons savoir mobimba na rappeler sous na bande konyoso mingi na ba électeur na ngao baza na Kasavubu animal Diako Songo naza candidat à députation provinciale numéro 36 conseiller communal 210 faites-moi confiance toyebi que si to vota to lemba pour tout le monde makama malonga te mais bon renouveler confiance wana et pas nanga et na ko décevoir minote na pesi mbote na honorable Franck Diongo voilà leader ngai na pesi bambote na pesi mbote na madame nanga Fatou na pesi mbote na 5 chantiers na pesi mbote na Golbert na pesi mbote na tomato bandeko tout donc Kasavubu mobimba bomoko na masano ya Kasavubu basalam bisiko bozali. Je crois pour la bambote na suki wana. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na éviter na lobanini linda like tu na weza tu na yo tu na nga moi c'est pembe donc tout le bateau moi na monga fula tomo quoi donc linda like moi c'est pembe kala ni balbaka na ko na suka émission na ko lobake na ko bwaka mabanga lelo mingi te po esingo ngana ngeko mikokende vers na suka kasi liboso na suka émission na ngabo limbisa yaza na Kasavubu na wala sibino moamba et puis ngambu wana bomoni photo oyo malamu comme on honorable Gabin Kindembe molobeli ya moamba ya tongo muto atikala kolekana député te mais asala bote école sabanini asala ba coupe couture ya yemoko asala ka ofele pona bana kasi mbalo to tsaki mutu to baki no président Gabin Kindembe molobeli ya solo kota masolango to tsa poa donc bana ya mwamba nyoso bote poa numéro na eza 515 numéro eza 515 ça biso mapia makasi to voter ebele honorable Gabin Kindembe pena comme na suka koloba émission na ngake vraiment olobi numéro na yo combien la provinciale numéro 36 la provinciale la communale 210 donc mingi ngana lingi bo voter belé na provinciale numéro 36 pour la provinciale na biso bana ya ba province biso banini ya ba ni biso to za na bénéfice et puis bana ya nini ya Kasavubu boke mana commune na communale na 210 bo voter belé pour na commune na bino efanda pe kitoko na bénélogie bien kala ndenge ezalaka na pesi bambote na ngai
n'avait n'a Prosper Bakine moi dans la satongo bongo so na vite Prosper Bakine na lobi baboko tel père telle fille Chanel Bakine aïe dans la tali la baloli lobi maman Brunette Lonzoka le sac au côté aux alipés na bosante ko bongo et dit engende papa social la gazelle et dit engende chaque animal lié yo mo solo au bakina peso numéro na je crois bien que kaka ni na sikapela mo siko na pesa maboko bobeta mboka kaka ni za ka arbitre international bote sigaza en tout cas na ebite na lo banini pe na lobi veri kitola mokonzi masole bandi pa na telo mo voyage mukie na zongi na place na démarrer ba kanda osaka te pe na lobi ke bongo vraiment na voiki président Douglas Tese maire de Divorce yo yangwana kasi mabangele ke belé pe batena boka susu nani likolo ya nani ndenge moko na baki bigote kidingi na mobimba na baki bana tu yangaba en tout cas mabangele ke belé mabangele tu ninga belé na mutu famille la mobimba na bwaki emetu kudi papi tukudi na bwaki famille tukudi bomba boze belé na bwaki Miranda Joseph na sima ya caméra yenda simbi caméra ki toko lelo pe na bosete ko babungo déjà na ngati telongi mokonza tongo pe modete papi fala yo yango kasi na bwaki Vini bougie rouge Vini candidature qui toko kotoza kuna c'est na obosa te mikolo ba candidat nde osakana te donc na oboka susute na suki wana ko babongo papi ndonga le voyant choix ezate président le fudu président moko o etala kama sport na kati président le fudu président le fudu yo yango babike no on a été la mafumbe président le fudu le saco père car ndenge ezaka bina bozete ko ka niket ka pende Jenny Chota Caleb Omatoko Diane Omoy mwana onza na banyanya likolo biota ina mo babela bwaki Jonas Weldoye Yozike Miranda Joseph Benjamin Mosiboni ingénieur de Mosiboni Diane Omoy mwana ya 11 ans na banyanya mikolo Charles Leke ya yango yo soki na lobi bien la mini kamba motema ya